www.potonapoto 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 Léa Ndaya Pakitambi Nanunzongo. Je t'aime beaucoup, bébé, tu es à moi. Laetitia Mélodie. Laetitia Mélodie. nazo comprendre lobango te madembo akei wapi mbeto bolingo ebonga bato mibale natikali ngai moko Madembo Kalema. papa mama babotanga bakufa bakoma eskelete na lilita ye ngai mpe nazokufa mpo na bolingwa madembo e mame Blaise Uta. deception ekati misisa bomoi makila nzoto nyonso esopani kasi dembo akoki koyokela ngai mawa ye Natasha Amelia. ndambo ya bolingono madembo koki osomba na fina ngai pene na yo sheri mabe ekoki koya. Bonsoir na balandi nyonso ya www.potonapoto.com présenté par Laetitia Midi. Émission na bino bolingaka rendez-vous des étoiles veut dire tozana pendant ce que Sabino va tout bolingaka la patronne Laetitia Midi LM. Voilà, merci beaucoup na équipe munene ya www.potonapoto, merci beaucoup na Lamine Dovo, merci beaucoup na Serge Kassiama et pourquoi pas Ngos Club na Alpha Sage, papa na Ezekiel motema ya Myriam, babi Lamine Dovo motema ya Fozi belle de belle, Merci beaucoup na tout bon ça a branché c'est www.potonapoto. Merci beaucoup na bino national là a grave la patronale Laetitia Midi yoka. Merci beaucoup na tout bon landa émission oyo. La patronale tambolikanda tambola comme d'habitude. La patronale est sous Alouara artiste musicien lenga ezalara rendez-vous des étoiles et zana pour nous amener peu étoile émission oyo. Merci beaucoup na Beros Bokote motema ya Laetitia Midi boya ngo sali mukili na yo kandi na loba video boy Laetitia Midi na Beros Bokote sali mukili na yo. Merci beaucoup na Tantangela Congolo star makila ba champion autrement dit race des vainqueurs, pourquoi pas président Hilaire Bopé, pourquoi pas Segemba un garçon complet. Na vu que beaucoup ça vraiment on a connecté sur www.potonapoto. Na vu que besoin vraiment ébélé ma copine Jancy Sanjo, pourquoi pas Tantine Espérance maman kou l'intadi là plutôt, pourquoi pas Constance Moala, motema ya papa David Moala, Tanti Bernadette Mangala motema papa pour les banda, Claudette Mujinga, Claudette Mujinga bungi solo là, hein? Claudette Mujinga solo là, Laetitia Midi aller la Roma bébé, il faut solo la rando solo la katokos, donc solo la rara. Voilà tout côté na kati, bon mon surprise autozana, babi zakala. Kebana mibali baromo kinde so akeke libela akoti libala zonga ngalisuto oh mbale mede pitongo poko kokia ya rate akenda wapi okay batela ke zakala veut to découvrir zakala na kati émission zakala oh eza biloko batawa ndundu oh eza ba biloko mobwe mais kebana mbali na yo po bakotele turo zakala veut to kota na kati tozo mukolo zakala to beta no masolo to développer to kota. Voilà, balandi à www.potonapoto ndengana yese bino sezali banda tokoti na kati toye toyokutana. Voici l'artiste Zagara.
Voici l'artiste ezalaka te mais eza titre mais sikoyo yango nde tellement ezoepate tellement mikolo ezaka yango babe kundi masolo nyonso elalilali mikolo toka asista bazakalaka vedi so oli ezakalaka te wa motu te voilà ese bido touti libanda tokoti na kati toza na studio toyo kozwa président Kabuse tomoni ye aza na studio yosamo bamixage mo bamakambo abongisa bino donc biloko ebela kitoko mpo lere ezobima vedi bino bato bana marché bokeba ko bokeba vraiment vedi toza na ye awa tosola na ye tobetani masolo album na ye kala te titre nango eza voici l'artiste ezalaka. Pourquoi voici l'artiste ezalaka? Voici l'artiste, oui ye moko aza artiste mais ezalaka to découvrir ensemble na bino voilà on a approché déjà Tembe na ye sika azali. Bonsoir président. Bonsoir. On a profité, ouais, ça va, en tout cas, merci. On a profité au saluer les internautes. On a mis sur la minute, on a salué que tout ça, na poto. Donc, voilà, on a plaisir à trop. Il y a un site, mon aîné, Yamboka, poto na poto. Encore une fois, ma salutation à Vino. Voilà. Merci beaucoup de ce petit na émission ya Rendez-vous des étoiles. Ah ouais. Oui, présenté par Ngamour la patronat yo vidi to so la na président Mpanza président. Pues mikolo to kazakala. To landaki biloka boma. Biloka boma. Biloka boma sali 6 biloka boma. To lingwa biloka boma lelo to komi na zakala. Parce que tu dois comprendre un peu ou expliquer biso voici l'artiste Ezakala. Pourquoi voici l'artiste Ezakala? Titre pour nani ba titre zebele ko ba luka titre mususu pe ko ba taper titre mususu pe titre Kabose mais on teka voici l'artiste Ezakala. Pourquoi? Bon, voici l'artiste d'abord Ezangai. Voici l'artiste avec ses œuvres. Ba œuvres za lokola ba elaka ba zaralaha eza ba œuvres eza na 4 albums. Donc voici l'artiste nasala ba album moi motro. Donc eza lokola 3e album. À part ba maxi single nasala. Donc na komi na point moko OK non nazo sala siko album oyo kozala différent na ba album mona sala. Il y a un intitulé qui est voici l'artiste avec ses œuvres. Voici l'artiste Zaralaha. Parce que Ezala qui maboka makaku est générique. Zaralaha est générique. Et là combien générique? Non, générique est Zara moko autobimisi. Mais tous les générique qui moro boy oyo elinga qui accompagné album oyo na titre maboka makaku. Bon tellement ça générique qui moro boy ngai na linga qui ebima na parce que na sala ki générique qui wana ya eza moins minutage moké na me ko bimisango pona Afrique quoi disons pour mon ndenge ezala e kotisko na trace Afrique eza lo mombo ezala ki que non générique wana ezala ka mingi pona libanda alors il y a un monito longola qui on a album oyo voilà déjà Eza Eza donc maintenant ne silité déjà mais Eza déjà en place il y a un monaki et là qui voici l'artiste Maboka Makaku mais bon Maboka Makaku tout tient on a mon stand-by mais on a 4 albums l'artiste Zagalaha donc avec Eza pena et le moto c'est compliqué voici l'artiste Zangai Zagalaha Eza œuvre. Voici l'artiste avec ses œuvres. Bah, œuvre à Zarala. Il y a voilà. C'est quoi Zarala? Zarala. Zarala. Papa qui manda kwe. Akota ki Mario Papa sundola bana. Alanda elenga fumbwa. Zarala yo Zarala. Nzambe. Nani akolongola papa. Nazarala. Eba Ozawapie Mazembe vitana imana Renaissance Yetobina Zagala Voilà babi indi Zagala nana kozongisa papa ndako nani kozongisa papa ana ndako vedi Zagala se kanyi papa libanda keba. En plus, on a développé Mozarala. Au Moningaï, nous avons artiste messager. On appelle ça message.
ata nazosala baseben nazosala bagénérique faut la significatif faut y un message non Zagala déjà mo Zagala eza le mot existant oui existant voilà ya le gola kilebo ya le gola liebo ya le gola disons to gola ndenge nini fufa masango ya le gola fufa manioko kilebo eza pardon Zagala ezali sous forme ya torobe yango kisi non tokoki détailler yango pena boye te mais bino bamama nde bosalelaka biso bapapa nga sikoyo lokola natimbeli Zagala parce que nga naza na nti yango anti nango te ngai nga sikoyo nakodama yango me naza na nti nango do yozwa te sikoyo nga napesi message parce que eza na bato eza na bandeko na biso ya mibali oyo nazoyebisa yo eza chose vrai ya makambo ya vrai bandeko na biso ya mibali banda babima bazonga te bamosusu nga moko mpe nayaki victime nango na famille na nga nazala na bafrère bato kutu to bakenda banda kenda banda voyage azongaka te surtout soki ekangeli soki na bavoyage bamboka mopaya soki arrivaki banda bakenda abosana bana na mwasi yango ngai tant que artiste nalobaki ke bana bilialia oya kolia Zagala obosani bana obosani mama na ndako mais eza mabe pete soki mama asaleli papa Zagala po papa kende musika te aza na se makolo aza pembeni bazagala pe molimo pe ezali koza ke non mama zwa entretien papa kitoko eza sous forme pe Zagala donc moyen papa bouger akeli libanda ou sauter le libanda ezate parce que mama simbara papa kitoko eza conseil na pesi na mabala bae babala bae bazana ba couple donc maman il faut zoaka entretien ya papa kitoko pour papa azala na likanisi ya okende libanda te ce qui papa yeba plan préféré ya papa linga rolia lamba yango bakisa so mwa Zagala na nenga bien pour papa akeli banda te akende lia bilia pour robosa na yo non ce que so ya bagisi Zagala on ce que e baby si suma solo non Zagala kasora bakisi Zagala papa pina komi bien les bons mapina moi je suis avant de l'homme na bien abakisi dose donc avant de l'homme bien Zagala et o baby sama solo donc Zagala ya danger makasi ya resamba kutezate est-ce que vous posez ça combien de titres na album voici l'artiste album toza na 8 titres toza na titre liboso Zagala ya mibale toza na Elaka ya misa toza na Ndekeluka ya mine toza na Petit Poussin 5e toza bongo na Madova 6e toza bongo na Maya Nchwenge yo utakin to akino na kino Maya Nchwenge côté ala ba côté aéroport ba côté Kingasa na suka Maya Nchwenge voilà Maya Nchwenge neza significatif donc bayo ba olanda ngai bana njili bana changu na loba bayebi Maya Nchwenge to yembele pe Maya Nchwenge mais na voler à love kaka obeta yi moi tour na beta tour na Maya Nchwenge te voilà sikoto yo ya na Fabrice Nseka ya vanda na Luanda aza boss américain to dédier titre moko panaye donc album c'est le gola 8 titres voilà 8 titres na yoki nzembo mo awa na studio na ebite seza na ngati muna obimisa mutaliboso yo mo déjà ozana na oloba parce que ozana na yoki nzembo mo olobi obotama na yo pauvreté okola moi bien moi makoki za komona na ozara kolia na yo mo ya komela pe banda kozanga donc na lobi ke na botama pauvreté na botama pe richté moi kolia komela e banda ozanga te na botama richete pauvreté chebiso kolia komela ezalaki nango komona na mama zimba zugula mindo ya ye natondi nangata okomisi ngate natondi nangata wala nzembo to dédié et pas René Labé aza moko wa soutenir mouvement degré soutenir mouvement et singara do phase wa chant donc voilà quoi ka place nanga zongi mamuke obotama riche to botama pe pauvreté mais makokeza ko monana
maintenant oyebi biso il faut tomi lobelaka. Mais ouais, au moins eza na bato mosusu o bazaki non bon. Ya na bato mosusu abotama na ba famille ya bien. Ya na bato mosusu abotama na famille ya pauvre. Biso baka bosser to botama na ba famille moko ya mbongo te, famille pe ya pauvreté. Mais quand même papa na maman do ba para ba bunda ya kosala ki ba élever biso to kola bien. Et puis tout temps à moi bétide bien. Voilà. Donc yango au moins photo yemba ba biloko ya bongo. To yemba te que non. Tirer les sons. Que non ngai boye na zoaki mère na kenda gine boye na epsa gi mère atengama na epsa gi mère ya sala boye ya sala vous comprenez. Te photo parce que ba thème moza que non un peu éducatif et puis ça to do ça un message. Donc voilà quoi donc ezalité ya. Moi na kata album moyo tout ça na ba rythme belé tout ça pe na ba style belé. Pena ba mélodie musu to kena to beti ba salsa to beti ba rumba to beti ba goya to beti ba nini donc voilà quoi de tout ça demande ba différence couleur à ba thème nzembo parce que nous qui peut sous son commandant de bord le commandant de bord na yebi que confrère na bino moko musicien pe on dirait bien cet album mon combo commandant de bord bon on dirait ça titre non nga za titre peut-être za maloba na loba ezaka maloba. Commandant de bord Sundoli mazouane sanga vraiment. Donc eza maloba. Na yibi na nga titre motute. Na zui peut commandant de bord. Mais na lobi est-ce que mo na bien titre peut babi titre te ezaka mo vocal na kati. No eza maloba na oyemba. Eza thème nzembo. Donc nazo yemba ka ke non commandant de bord. Ya thème bolingo. Commandant de bord asundoli masuwa na kati ya isanga. Parce qu'on a comme sango jusqu'à la destination de Bolingo. En quelque sorte, Bolingo, na début ça bien et qui comme na katikati. Il y a sous forme, il y a commandant de bord à mutoazo conduire les locaux. Ce qu'on cédé le moment et logo on a katikati. Ce qu'on commandant de bord on dit les sonner le voilà. Le la kaka. Eza titre c'est juste que c'est juste kaka zanzembo et quoi coïncidence moro boye il y a thème comme René Labbé voilà voilà babinzembo commandant de bord za na kati ba yembele René Labbé to yebi ke ba titre ze belé na kati mais banzembo banga za ana oyoka mato yeyoka babi artiste musale le kama lo bane belé to rozo eso moi monction mususu ya nzembo mona obi titre Nel so ko rappelinga. Toi nzembo ndege luka. Ndege luka. Voilà. Ndege o luka. Ah luka te. Donc ndege luka azagwa hirondelle andeko ndeke. Donc bolinge komi na idéologie na komi ndeke luka na komi o manvolé. Netilitaka mo pepa likolo ezokwa yere. Opération ya moteur. Refroidissement normal tableau de bord ezokwa indiqué. Sécurité totale. Commande ya vol comme automatique. Yuka batem. De toujours mettre l'isolo à Bolingo. Donc, au moins, toujours déchiffrer l'isolo à Bolingo à travers Babilo comme Moro Bobatoro Chakate. Ça veut dire Batoro Kanzembo, Internet, Bobongisabi Bende. Bon, se retrouver dans l'album. Nasra n'a pas disque, mais disco, même no biloko aboma eza biloko aboma wana yoka déjà eza biloko biloko aboma kotika biloko aboma mais voici l'artiste avec Zaralaha et une direction mosusu talaka lelo to na ba Trace Africa bientôt tokota ba urbaine na ngolu et puis tout ça déterminé na ba faire pour tout la te butu moi nzamba osala voilà. Ok, nalenda que je sais pas comprendre. Moi, na moni présence ça, moi ba geste moi boy. Ceux qui dansent ni, na moni ceux qui dansent ça là, moi ceux qui dansent ni. Non, eza moni générique oyo. Eza na ba na olo bande nini, eza na ba cri ebelé. Donc bato bazo sepela na ba cri nyoso. Mais eza na bato muso sepela na fibo. Bato muso ba sepela na fibo. Fibo pesa cri. Vous comprenez? Fibo ya kanabinisa yo fibo
Fibo, Fibo. Vous comprenez? Donc, tout le monde se plaint. Kabaka et Kabaka. Kabayuye, Kabaka, Kabaka. Et Kabaka. Vous se plaint. Zagala, Zagala. Zagala, papa qui manda kwe, à côté qui mario, vous comprenez? Mingi ba se pela, chaque mutazo soit par naïe. Vous comprenez? Monsieur se pela, allez moi na mwindu, tika bilula lula, ba travailler na yo, bazaba umbu note, de chaque moto, azana place na yo se retrouver na yo. C'est plaisir na Jojongo ndaimene prêtre à monastère. J'ai dit Jojo ya bangonda ngondo ya ba Jojo. Jojongo ndaimene pourquoi pas à Béros Bokote, pourquoi pas à René la Belle, pourquoi pas na batu tout basé belé Segemba un garçon complet. Plutôt na tonton Gelo Congolo autrement dit star makila ba champion président il l'air beau pe na bi que boza vraiment ebelé ba bo bina zakala tonton Gelo yo côté kuna na bi ko sala ba jeté veut dire faut bina zakala c'est quoi trop mo kende ko chiter vers la fin après sortir officiel il y a l'album ezaka en tout cas nous toza awa internautes na ye a juste pour nous la mixage na mastering vous êtes tapasuka na ko mix album na mabanga na dédicace na tika ki ba vide banze musu na tika ki ba vide pour na bandeko na biso ya Paris disons à Europe parce que na bi ke poto na poto eza monde entier bana poto nyonso te pa bozoami oyo akozwa libaku ya kolanda biso na ngonga oyo ke message ezali album d'ici peu de temps ezobima na une étape ya mixage na mastering et na tikela bino spacement vide ya kokotsa ba dédicace nde yango na yo sala et puis je crois semaine prochaine nde okende sko na izine ozwa biso 10 jours na bandi 10 jours ce koki tozwi babord après 3 jours album ebimi. Ah bon? Voilà donc album ezobima en octobre donc en octobre oyo album ebimi. Voilà. Produit par qui? Produit par pour parler zali to pesa nde ba distribution mais na moni omoni production moni biso baka boso yo tozala mpe na balabel na biso balabel eza me tolobela yango te na bandi mingi ya koloba eza te mamosu tokoloba yango na bacaméra te mais album ekobimaka t'inquiète producteur ou pas producteur mais album ekobimi mpo na bacondition ya bien tokopesa badistribution bampova musique bali bazali bazala ba grand producteur badiego bazali bamanu bali donc bajile kitenge bali René Labé au dembele par la rappel producteur Manu Matondo bazali l'enfant prodige donc nga na pesi programme tant que artiste na kokipe ko bimisa album na nga moko pe éthique Mbokusu na Belgique festival la musique éthique Mbokusu azali Hermen Kaba azali vient na biso Alexandre Monsengi pa ali donc voilà quoi donc il y a le baquet non t'inquiète album ezobi makalate kalate dans octobre ou album ebimi octobre ça déjà je crois vendredi de côté octobre entre vendredi ou samedi de côté octobre président mon clé na yo na batutu balingaka yo na ba fanatique à bonne musique ba sepelaka na ba nzembo na yo ba o tout ba droit ba o pe bazo zela album voici l'artiste. En tout cas maloba ya bokabwani ya sugate pour toujours vivre tous en attendant pour sa vie quoi voilà donc dernière parole nanga ezali ke kalamingite voici l'artiste Zaralaha dans le bac donc bobomba moi un peu moyena quelque chose pour nous ressembler album et artiste na bino kabose na linga bino trop donc na profiter ko saluer bayanga na pesi bambote belé et pas ya d'abord na studio otoza na studio NG et pas Serge Kabangu voilà et puis na saluer pe et na pesi ba salutation na Luanda et pas ya Coliville les monuments vivants na pesi mbote pas Grand Samaritain Baudelaire Kouyena na équipe nenyo surtout ba Pichumu Sampa King Ben Majoja na pesi ma Monica Dona Monica ba salutation belé et puis na bosanité les amis de Kabose Luanda na pesi no mbote belé Alex Mfumampata Mela Maleko Sylvanie Makoso bino nyonso tout ba salutation na bino
napesi mbote lisusu epai ya Gilles Makaya le célèbre et puis Naki napesi mbote pas voter Gitoka mon ami propre et na poto napesi mbote pas Igla Coiffe Ikote Pagi Monantsele Mabele Mame vient nga Lai West Christo Kako ba salutation Antoba Jacques Binono Sotou na Suisse napesi mbote pas ya mon Freddy Colonel Freddy Lumbwenadio Adio Diogène na Suisse bambote belé Jissé Marajon bambote belé napesi Willy Kai ba salutation belé aux États-Unis Willy Kai ta obosana menga saluer yo napesi Mike Lovalova le roi d'esprit Pichumbombo gentil homme Dekos Moko qu'on a Belgique Francine Ngembe bino sur salutation belé Bijouka Bamba Radical René Labé Trésor Yaba Jenny Siblim Geneviève Kitoko Yaba Junior Bongongo Union européenne la Pessi Diki la Rose Hiroshima beauté fatale bambote belé Michunga des canons bambote. Voilà président mais programme il y a orchestre au PCT ndeni bazo voler au tika bon ndeni parce que yoza je crois que mercredi déjà bozozo baza toza na bango en ligne tout le temps na la place pour répéter toza ra yugo dairo yebi donc toza zala na yo wana donc toza na Kimbangu donc sur Bongolo chaque mardi et jeudi na kini pe ba Orlando trop na bi ba Orlando trop voilà donc bana Kimbangu na kangele bino ya donc chaque mardi et jeudi toza wana donc tokuta na wana ndenge zala kala mingi te nazo kita kin pona sortie officielle et album. Voilà. Mais avant de qu'il est au moins. Ah, obligé, pas de souci, hein, pas de souci. Ok, merci président. Voilà les amis des 3W.photo avec Laetitia Midi la patronat au Boyi au Saïm Mokino veut dire Laetitia Midi Rolobate. Rolobate. Et voilà mon papa chéri, je vais me faire dit Nicolas Rolobate. Voilà. Merci beaucoup na batutu Rolanda émission Oyo, merci beaucoup na Jojongo na Imene peut-être ministère babi la mi do babi na ngai Laetitia solo la na Jojongo nda vedi na oze la beli solo ngala solo la ka pourquoi pas René Labé, pourquoi pas na batutu o Rolanda émission Oyo babi zakala kala tezo kwea babi toza vraiment na studio tozo zoape tozo yoka toza na studio ya Serge Kabango veut dire pour ressentir veut dire pour yoka pour comprendre venir que zara les réseaux ya keba na papa veut dire ngana okanga ye na oboya bali selanga ye zara l'ami dovo yebisa fozi belle de belle luka zara watia babi kanga ya yo moko mabeza te so kangi ya yo moko me ya batu ndeko kimisa ete. Voilà, merci beaucoup na bino tuna linga bino trop, merci beaucoup na l'ami dovo Serge Kasiama, merci beaucoup na j'insiste en jouant pour une privée, Claire Antambo, ça peut même Noëlla Loabala, pourquoi pas Alpha Sage, Motema ya Myriam, papa Ezekiel, pourquoi pas Nabino Toubolinga, la patronale Laetitia Midi, Nalela Bino à trop quoi, mon petit frère propre héritier Midi, champion Bayoka, Yves Konzi, un américain perdu au Congo Kinshasa, Nabi que Boza vraiment ébélé, Nalela Bino à trop, gros bisous, tout le prochainement avec la patronale LM Laetitia Midi à Bergolobate. Influencé tout Kabona René Labé Jocelyne Anderson. Entre l'ami et frère, le choix est clair. Ayokeline Bango Asundolina Mokoye Akenaye Sankota la Sima Lokola Motu Kezanga rétroviseur. Je me vis Kitoko Yaba Akenaye Sankota la Sima Lokola Motu Kezanga rétroviseur. Sylvain Manard. Il n'y a pas d'amour comparable à celui d'un père pour son fils et celui de la mère pour sa fille. Ma fille n'a qu'inaï, ma maman pas ma pauvre, misérable n'a yo malheureux. Ma faut conseil à maman et même si ma chance n'a pas. Y'a l'école à Nangaï, y'a l'école à Nangaï, y'a l'école à Nangaï, y'a l'école à Nangaï. Nana René Labé Niganya Nikolo Mayebi Kobate la Basiba Petit Yves Soko Chignon Afrique Moine Kamose Koule Aye Aye Namamoto Naye Aoutina Bouma Alingi Abini Samogi
Seconda, Brandon Mitaku, la réserve de la République. Honorable Henriette Wamu. Les pétroliers Jean-Paul Tiamou, Major Gérard Luzolo, Maître Guy Mafuta Kabongo, Chikapa en avant, Chito Siala, Maison Solo, Dali Boy, Berli Bongo, Kazamo Mikaro Wanakopa, Mami Ilela, Izale Batoni Bembeye Wana, Tatifu Komzola, Yabia Mongeme, René Makondele, honorable de tous les Djoko, Yedo Sembaya, Kutefia, Delfe Prod, un bon tonton, papi mama, et nos apolans, Fote Kitoka, Ibotana, Papa Kenemona, Serge Ibaka, NBA, Junior Congo, Union Européenne, Soriaba, Miko Kitumbu, Prejo Kuna, Alina Communication, Jimmy Mukendi, Thierry Landou, David Zala, le premier de l'école, les Blaise de Saint-Montikali, au Katali, et le CNT, c'est Jimmy Siblim, Sami Bouchabou, www.potonapoto 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 Léa Ndaya Pakita Ngwi Nanu Nzongo. Je t'aime beaucoup, mon bébé, tu es à moi. Laetitia Mélodie. Laetitia Mélodie. nazo comprendre lobango te madembo akei wapi mbeto bolingo ebonga bato mibale natikali ngai moko Madembo Kalema. papa mama babotanga bakufa bakoma eskelete na lilita ye ngai mpe nazokufa mpo na bolingwa madembo e mame Blaise Uta. deception ekatimisisa bomoi makila nzoto nyonso esopani kasi dembo akwei koyokela ngai mawa ye Natasha Amelia. ndambo ya bolingono madembo koki osomba na vi na ngai pene na yo sheri mabe ekoki koyela ngai jamais.